Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Pona mokola lelo na yebite esengeli bato baya bamona pona kolakisa bolingo na ndenge vie na biso kokara otolo ba awa ezali kambwa mawa ezali eloko moko tokocha su commentaire te nyon surtout ezali ya kubongama malamu na soutien ya mama na biso Louise Nzanga o babengiye Conseil général d'Anvers. La monité, bomoka moka yo mo bandango. Bomoko ya Mboka ndenge tozawa eza ya koyinda na kati ya Anvers. Dans la minute oboye toyolela papa Wemba papa lobaki tolela ye na forme to bandolela ye to salite te balobi SAPE biso tu yango nazala bavie nanga Don Quichotte mon preso babi Yamamoto banda likolo tina se soko ekoki te eza baba donc longwa ale eza ya koyinda balobi te babi eza mamba basite te eza ya koyinda mama na ngai awa etikali pete ye moko Francis Roi de Gaulle vient nanga donc fungola ka total quoi fungola te rien balobi namoni y elandani quoi merci ba vient nanga donc là maintenant n'engnaye ba ndeni bo se sentir na ndenge vi akei na bi keza mawa oui mais émotion na bino na moment oyo eza ndenge nini ouais normalement bon on a CPI d'abord pour na bomoko Mboka l'Anvers acte basali donc to yaki poto réuni poto la mémoire avait beaucoup malgré na bakundi était donc ils a passé pour via tiki biso ma rebelle mais dès to loika il y a que mes mémoires na ba image ekete là on mona ka ba idéologie toujours veut beaucoup on parle donc na amené na ko ba ya passé ça passé si ka tout le monde dans la bien via Koufi à tiki biso mais esprit ça idéologie vous comprenez donc idéologie ça il faut changer te bien aviso don Péry le président quoi dans une minute au boé balobi botala l'élégance porte un nom quoi ayno se kokia wa awande to yaki ko défendre le territoire ba mikolo to sangi ba de territoire to ye malgré awa problème nini oyo vie azali mambo classe te azali mambo biloko ngana zana ngoyo ba biloko ngana nango tout eza ba beate tout eza oro nyonso comme des garçons ouais Yamamoto Yamamoto nini lisusu oyo te oyo Yamamoto oh oui nakosa eza oyinda ça c'est donc leli pena vie Twana vie John Pepito aweze ya koyinda babi vie babi soki ya baba mutu avandi mais vie otelemi na bikeza ya baba te donc bandana suta to bandina se eza ya koyinda kroko babi ngando ayawa ya Weston Jimmy ayawa machelali ebanjo lala malema obito banana se to banjo mata Japon babi po to confirmer fungola ka mo bouton moko vie papa imazaki na 66 ans eza Zara papa emba na 66 ans mais na confirmé elali papa emba na 66 ans matika e makambo te akufi na gabana na nzoto Japon plaisir à trop oleli papa à part ndenge vie papa Wemba eloko oyo lelo tala ba congolais nde baza pro lelo mundele kuta koma o distinguer so amoni
amoni Sénégal azoye baki wana sénégalais oyo aza congolais pour la vieux tolanda idéologie vraiment esika akei akende pema vraiment na boboto donc pour la ngai naza affecté personnellement donc namona ke pour la musique esila musique esila namona ke ndule soyo biso tovanda donc na Paris avant ya roya a donc moi je suis parigo mais tokoli na donc pas ces autres salanga na habité so ba monsieur et ça la bango ndengwana pour lelo zala ke vieux wana so abimine loko wana otali boye nazo ko se rappeler série na ina na kin vieux betara chaussette mongo ya jacquard ya baroka roka abi je suis tout à jacquard mais na sala tout na luka jacquard wana na kin apesa idéologie ti ebimi ndenge bimi mais nzamba batela pour la ngana mo lokola ke na lobby boye eza lokola matanga la ngaya yango mais vraiment akende européen mana esengo Firenze kotikala ka Firenze quoi plaisir à trop tomoni pe Tony Wazabang les ciseaux d'or eza roinda babi soki baba s'abstenir namoni déjà balmen na misu kotoyo la main d'or ciseaux ana yo po umela na photo a déclara umela c'est bon balobi sengo mona ba propre faut yaka na inverse mboka diama basi kitoko bazali awa na contrôler ngo babina na contrôler ti wapi o na tête là contrôler même tête là babi ya mamoto eza pe ya mamoto tina bretel eza koyinda sela la ta bretel ya yo nayebisi bango nga moko na moni pesa oyo pa ebotanga ya bretel mais ya yoji babi donc shot akoti makambo yango papa Tony boke okanga photo koto biso tokoyemaka mosusu ekomi sikoyo likambo ba artiste toyebi ke papa yemba azalaki artiste lokola bino mais ye na domaine mosusu nayebi ke monde artistique nyonso eza affecté papa yemba marqué toutes les générations des années 60 à l'an 2000 papa yemba azalaki wana quoi nayebi ke na moment oyo tout le monde est triste mais nalingi moi témoignage moko venant de ta part par rapport à papa j'ai beaucoup en tout cas ça passe na lobaki on déjà na mission à liboso donc tous en rouler la kaka tous en rouler en tout cas ya ndona ko atako lobate puisque ça passe mingi donc les loso qui pena bato bazo ka posa ya poto mingi eza pour papa Wemba vous comprenez en tout cas ko bukisa papa Wemba ya pena donc grand tout ya munene na communauté congolaise en tout cas eza passé ya mingi surtout biso na envers ça donc toko kate imo zo mona ka toko kate na sentir vraiment que non envers les lits papa bito tangsama ya misute mukoya okufa to tangsama ya misute to la ta propre ya on a monat ben normalement que non l'élégance la propreté la classe et mon ami ya ngwana pe na moni vient nga vient na mona okala ciseaux d'or ye koto la ye la main d'or koto Simon Design comprendre vient na longa vers père ya ngwana romo bosane papa si ya on a tuna témoignage ni okoza nango na moment oyo par rapport à vieux beaucoup tu as vu que l'émission liboso lo ba que non c'est ton vieux donc là maintenant que corps est commis Kinshasa tu as vu que dans quelques jours
via okota mabele ekomi pena réalité ango témoignage nino koza nango ressentiment nino koza nango na moment oyo nerozo mona que tout le monde réuni pour commémorer mémoire ya vieux Bokoul. Beaucoup de soupirs, beaucoup de tristesse, d'émotion. Je n'ai pas de expliquer. Parce que les gens qui monde, la musique, comme nous avons la fois passée. La fois passée, on a gaieté, on a réalisé que vieux pensa donc à Daïko. Il a surtout cercueil, on a réalisé que vieux on a Daïko. Pour nous réaliser que Papa Wemba a un cercueil. Donc mes condoléances à Bissomoko Congolais. Et tout ça, ce qui est de mieux pour nous, pour tous les lives, penza na honneur nous c'est bon. Na outil koyoka lelo na pourquoi na ba client ngai na Rwanda na Cameroun, ba Camerounais, ba Congolais mais ba Camerounais ba zosala matanga ya Papa Wemba. Donc sans compter ba mboka msuka ba États-Unis, ba Chine, ba ni tout ça. Donc moi n'explique pas que tenga mo déjà na passe na motem. Botika na se consoler. Prochainement, tu seras bien parce que si on a pas passé à monter, botala na la tiboité, kola ta za kolela mobimba yangwana. Merci. Donc la carte na www.bobokoyaboka Bobokoyaboka